profite à 2000 francs par jour. Si vous avez aussi la rendez vous pouvez payer 2000 francs. Là, vous avez un bon, on est toujours à rater. Si vous avez un côté bon, vous avez qui va. Nautai bandang. Ada kala bandang. Usani. Oh, ko luka mo. Ko luka mbongo. Mbongo luka ngondengeni. Na swana batu oyo bazanga. MLTV, to s'abonner, c'est dollar et mokonzi. Bébé secret, osalaka no bololote kasi sukali. Bébé secret. Mbote na balandi na biso nyonso ya kabali solo. Mission na bino ya kitoko na MLTV 1. Donc c'est pour ça bino lolo tozana ba news ndenge bomesana kozela ba news ya solo ya tongo. Ouais, kitoko makasi yo ezaka na chaîne oyo lelo nazana bandeko na ngai oyo asirage lelo tokomeka kolobela ba avantage na ba désavantage na bango lelo tokokabela bino masolo bakoloba bango moko sur plateau awa ndenge kopa ngo ederulaka. Donc lelo bandeko na ngai bokokota tosolola mo mokie po tosolola penza po bandeko na biso ya MLTV balandi na biso basentir bayeba Cop na bino ndenge ezali. Mbote papa. Mbote. Boni. Bien. Kombono nani? Kombo na abonné. Mbote. Mbote. Kombono nani? Kombo na Jonathan. Siko na ngina tu na bino za na plateau toza bandeko na biso ya cirage. Siko il faut to sola na bango mwelo moko mukie. Papa cop na bino ya cirage kendanga no ndenge ni. Ebiso biso donc ba misala ezebele mais yo pona yango ka pona ni. Bon, quand pas cirage, ndé zanango bien. Ça n'est pas ya gérance na yo, na ko bomba na yo. Ah. Mais si ko ndenge zawana boîte moko ya cirage, bo somba on a combien na journée on gagnera combien donc BTB sur moi lisolo. Bon, boîte à cirage ça 1000 francs. Au sombi au bimi, soki kope simbi, au 10 000, 7 000, 5 000 francs. Et ça fait un jour peu au bimi peu beau et peu aux yeux peu l'autre. Je l'ai voté aux sombi peu na 1000 francs. Aux yeux au bini. Au bimi peu beau et kope simbi te aux sombi na 1000 francs na mabo. Ah bon? Maintenant kope on est beau ça la kabon. Est-ce que vous pouvez arriver que au bali pe nango? Bon, yango na lobaki, soki gérance ya mbongo eza, oko bomba ba 100, ba 200, 300 mati. Oko passer pour la moitié. Ah ok, ndeko na ngai. Ebisa ngai bakope ezebele yo pona ka kisirage pour nous. Bon, nga pona kopi opeza na avantage surtout na mbula to travailler makasi au mono bimi boy moi 20 000, moi 17 000, mais ba msunde ti ba te ka ba bude boy. Au mona ko bimisa 20 000 tango ateka boudin. À côté kana 15 000 mais biso ko pesa na on a perdu. Oyo po somba boîte kana nde ya lobi na 1000 francs. Bo boîte to somba na 1000 francs ya ngoto lingela ngona boîte moko zo 12 000 15 000 ya ngoto linga ko to. Sikoyo kopa ngonde za boy avantage na ngopende po na yo pende donc et d'accord donc lobi na bambula wana d'accord. Bon et da biso makasi ngonde to moni nga boy na Simba ba 300 000 300 000 na Simba ngonde ni chaque jour na bwa kaka ya 5 000 5 000. Vous avez un moine? Ah, dans un chez les parents, mais d'accord quand même. Et dans les parents, on a fait pour les parents, on a fait la tika, on a laissé là-bas. Mais des avantages dans les années? Des avantages dans les années, toute l'équipe est belende tu vas coopérer à Boudin. Pour biso tous un avantage, tu bimisambo ngomke mais tu sois kebele. Ah bon? Vous avez payé par jour, vous gagnez combien? 15 000, 10 000 et Ndambe jour à son peu 20 000 tous à quand. N'est pas habillé jour en boule à boyer. Il y a travail fort. Il y a un an tout le monde là. Balandi ya MLTV nde boyoki kaka oyo eza bandeko na biso ya cirage bango balobi bapréféra mingi mosala oyo na place ya boudin mpo bango baganyaka ba 15 000 na journée donc baganyaka mbongo ebele mpe babi na mbongo bakoki obala mpe babi bayedaka bafamille na bango ndeti ndeko abi ayedaka baparent na ye aza na mwana te mais ayedaka baparent na ye parce que aza chez le parent baparent nde baosala misala moko te donc bomoni crop ya cirage na ki ndenge ezalaka dans la boîte moko kaka ya 1000 francs baganyaka na bango ba 10 000 mosusu mpe abi 17 000 donc
ekenda nango kitoko bien makasi awa par rapport ya bato ya budende bango balobi bon ndeko na ngai naboseli suku mbo benani Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur, donc Monsieur Bonheur, comme n'est pas un Monsieur Bonheur, bat balandi au MLTV 1, Kabali Solo, émission na biso. Oui, si peut bande ba s'abonner, peut s'abonner, ça la bien. On peut s'appeler batu bambote Ah. Ba o batika liana na pesi bino bambote. Kabali Solo, ndeka na bise bino, aux émissions autres de l'exebino makambo belé nde toto l'exebino ya muta sirage sikoyo. Tozana papa na biso yo. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Boni. Kimesani. Tomoni toto koswana mwana ko batoza na bango luka onde no leka ko tambulo zo senga na bango. So tango bapesa ka ombo wana nde yango pesa ka ye 2000 francs kumba yo. Bon, jusqu'au yebisa biso za marié. Na bani nan. Bani nan te. Za bana pété. Bon papa, ndeti bébé secret aza na Belgique. Musa na biso za kosunga bato kwa babino boye. Yebisa biso penza adresse no za wapi? Na fani na Kaluka Avenue Musaka. Na Kaluka na Avenue Musaka. Quartier 4. Soki ndeti lelo bébé secret aninga Orlando boya bia ya sunga o boya te na e. Oboya te mama. Boya te. Oui, bébé secret tala papa yo bakumba kaye. Et pas Moutounae, moi, Anaïa, Kumbakae, ce que. Ce qui l'eau bat balandi, va salissa, va pas s'andéni. Magoku tanga nanda una Kaluka. Avenue Musaka. Na poko mo na kena mamo nanda. Na poko kena mamo nanda. Ah ok. Bébé Suika Zolanda, aux émissions de Kabali Solo, nous allons pour nous rejoindre Vignon, Soro, et Zoleka Awa, Bazana Passi, commerçant, donc des réunions se sont déroulées à l'équipe. Donc, le ce qui est le baye baye Kosungayo, pour les capécas, on a planté la biso pour nous remercier Bébé Secret à partir de Belgique. Donc, et ça la bien. Ça la bien, ma cassie. Tout ce pays Koyambayo Awa. Tokolukisa yo tokoya na Kaluka bina Kaluka na Kaluka na avenue Musaka quartier 4 avenue Musaka quartier 4 numéro combien 35 non 35 là si balandi bayoki barobenga tokoluka yo donc osepela en tout cas merci beaucoup merci vous avez un numéro de téléphone téléphone est dans mon boka papa Kulutu téléphone dans mon boka papa Kulutu otika kia ça là ni les achats. Vous avez un numéro de Mutu. Ah, non, Mutu va dans le côté. Non, Mutu, c'est. Bon, ça va, yo, tu reçois les photos, tu reçois le numéro, tu reçois ça va dans biso. Ba poser un mot, ba robenga, on s'attend à l'outil biso kaka, biso tu regardes pour le chaos. Ba la biso MLTV au monde kaka. Ndenge toti kosoa na papa na biso abi atambola pona kosenga po aza na makoki te aboti pe nanu te aza pe na mwasi te yango fo kosunga papa ndenge kaka ezalaka fo kosunga babola kosunga bango bazangi na place papa atambola na eta na ye atambola asengaka bamoto kosunga ye ozala bien. Merci beaucoup MLTV Kabali Solo ndenge kaka ezalaka émission na biso. Là on a fait si binono son beauté bébé sucré si on beauté c'est de la mokondi papa si on beauté na yo mais la bisou bye. MLTV to s'abonner c'est de la et mokondi bébé sucré ozalaka no bondolo te kasi sukali bébé sucré MLTV to s'abonner c'est de la et mokondi bébé sucré ozalaka no bondolo te kasi sukali bébé sucré